to yebi via ya gabi yebo ko so na vine ya tanda ko na so ta ya gabi ninga zana alaksa ki ya zane numba ando ba bomba identité na été tanga mona ki ke Diana zo bima na mwana na ye mobali mais Diana za camarade na za master na asa master na ipe yebe ke Diana auto bota na garçon moko boye mobali wana ta koma ko zo en charge azala na epona ko bebisa muninga makamute ara ko leka na réseaux sociaux te total makamonda ti ba ba artiste minene eloko to nani ga kuyela ko loba e beta mamonda ntie tanya zelana tanya su na bibongo pourquoi pona ya gabi na bibongo pourquoi aye muto zala boye chitinga ko salo likambo oyebi ke moi j'ai un mari nataka na mari pembeni moi je sais que tu es un Joe oui nabi ko za mobali moko bo yo chaka moteni et puis déjà dia nerveux da ba bota ki bazali da mwana ozo comprendre maman o moni bi loba oyo ba bla 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 sanga mona ki ke Diana zo bima na mwana o moni bato musu ça fait aussi mal ma chérie si on a batanye fallait qu'il y a Gabi afanda kimia voilà ton ami bosala ba buzo balaji bot pa kona ba poto abi mana mono no lo batte Fifi ole ka via so totali histoire ya Fifi ngana landa ki histoire a Fifi na garçon wana Hervé ba bandi depuis 2012 na garçon na o côté Diana mabele voilà ba bandi banda 2012 na garçon Hervé Fifi na Diana bazalaka ba master ya makasi bazalaka ba mi intime bazalaka veut dire comme des alarati bozala tourner bi ke yo kangama na o ndeto yeba biso nyoso sila na isili bano kangama mais to kobeta pe lisolo pourquoi bakabwana to luka to yeba te ba o masala be na komoto yebi bango nanya bala azati non to mo quoi ici c'est une belle fille. C'est une jolie dame, oui. C'est une grande dame, elle est jolie. En plus, elle se respecte dans qui personnalité voilà. Là. Parce que de façon X, là, pourquoi balade? Bah 40 quelques déjà. Je m'excuse, je ne sais pas. C'est une grande sœur pour nous. Mais pourquoi zo balade? To ko lo batte ki bala mtape sa ngonza mais yo pe mutu faut en avoir. Ce qu'on le dit que Bellevue est stable. Il y a beaucoup de choses à cacher. Yebi sangai to tika ka génération ba Gabriel ba Diano ba ochoke ba Tiso ba Dadi Ditambala ba Pululu yebi sanga nani oyo azala stabilité ezali azati Ah oui, bonjour, na balandi ya Jika TV News, bao balandaka biso mokili mobimba. Na benga bino ba étoile parce que boza très cher pour nanga Jika. Vraiment na ye lisusu boyebi ke Jika lobaka mingi. Jika kotaka na muzindo, Jika kundolaka, Jika lobaka bosolo. Mais na monde critique, na monde bilobela, Jika zalaka te boyebi. Mama ba conseil, mama ba nebele plutôt, na pesina no bino nyoso ba mboti. En passant na lobibo s'abonner massivement na Jika TV News. Olingaka Jika, cliquez au s'abonner. C'est une façon ya ko soutenir. C'est une façon ya ko tinda e akende liboso. C'est une façon ya ko lobake maman vas-y kozonga susi mate. Mais koya na babuzo bate na babuzo ba tokoyamba yote. Na pesi merci na cameraman oyo akenda kenda sango Mardochi azali na bilili lelo toko beta lisolo ya Diane. Moko ya baiba sepelisa bato ya mokili. Awa na Congo na poto na presque na mokili mobimba ba batala ka maboke ba batala ka théâtre. Diana bandi théâtre lelote. Diana bandi théâtre kala. Ba sali pe kombo na monde théâtre. Ba ningisi pe poto na monde théâtre. Mais kasi lelote ngana oloba mingi te. Nazali na moko ya ba bakenda sango ndenge na benga bango na ndenga kisongi. Moko ya ba panzi sango toko kondola na ye nako baluka mama Tanya mbote ya solo penza okota la caméra na bosembo nyonso kundoli bango na ba yebi penza te mama beto azalia na pesi na ba landinyo surtout na benga bango vraiment ba oya biso ba o basala ka biso tozala
Oui. En tout cas, on a fait Sibino Bambote. Ba oba yebinga te kombo langa Tanya Muyala. Et autrement appelé Maman Beto. Si. Ba oba Référence. Ba oba yebinga en tout cas on a fait Sibino Bambote. En tout cas, nous aussi na bino ba ope boza pananga ose bomoni ah Maman Beto ah yosani. Bo s'abonner pe ah. Boyoki mami benga lobi. Bo s'abonner pe ah parce que boyebinga nazala na ba polémique. C'est ça. Na finga moto te au contraire to pesa ka batwal te ya mboka na biso eza bongo to lobaka o eza ya malamu ya mabepe to lobaka donc ça. Voilà ce Maman Beton et Tanya Muyala vraiment merci Maman Judith. Oui en passant na pesi nanu bonjour na papa Muyala na partir à France. Ah papa Badiabioko papa ya bana ebele papa nanga je vous aime beaucoup de bisous à toi toko banda te so to pesi nanu yo bonjour te wana eza lokwa to sali tribalisme Eko simba te il faut ka to pese po yene muta pesi biso loku. Merci beaucoup mère. Boni ba santé. Ouais nangolo nzambe nzamba zo batela pour sans nzambe. To vivre ndeni. Ngala lo barelo ko moko quand tu te réveilles le matin. Yes. Au moni que ozana souffle de vie. Il faut que pesa nzambe merci. Ngala lo baka quelles que soient les conditions tant on a l'amuki na moni que na pemi. Donc c'est que nzambe wana zo linganga. Ah oui. Donc c'est gloire à Dieu, toza na bonne santé. Sans plus tarder to continue ma solo o ezali koningisa mokili. Liwaya ndeko na biso tolali tolamuki dia na sala vc. Tolali tolamuki dia na keyi. Mais makamwe bimye bele na sima liwa diane. Yo en tant que mopanzi sango. Moko ya bai bakenda sango. Oyebi pe masolo ngo ndenge banda. Dia Gabriel na lobite. Maman j'ai dit fungwama ezamba omoni bayo baona nga bayebi ke Maman Tanya alobaka vérité. Oui nga soki na takaka même bakonzi ya mboka na biso soko sali mabe na kenda kaboba o bayebi ke Maman Tanya akendaka nango boye. Tout le banon en réalité ba vie ya ba comédien. Ba vie ya ba comédien na biso surtout tali ba maman na biso. Oyo basala ba théâtre ope bakenda malgré to zalaka bana nikie to ko pesa exemple moko bonga na tuna avant sala tongo benga kinga to sala émission to sala analyse so na benga ki pe ba mikolo o bazalaka avant nous oyo pe bande kolanda ba théâtre de chez nous. Yes de chez nous ba maboke o ba ningisa monde do ba ivoirien ba côté le maté ba betelanga moi di solo muke na tuni papa e balembonge mato tu ba kufa ba pembele banana est-ce que ezala ki bo ba biti na temps wana batikala komona makambo bazo mona pona ba artiste na biso ya lelo te mais kasi bango bazaka na kilelo te bango bazaka na lelo bango bato saka eloko po ba service parce que lelo monde e boma bango yokoti tokomina na makambo ali koboma te yokoti bamona makambo oh tozo mélange to ça l'analyse nos étoiles vous voyez to ça l'analyse omoni kilelo e bebisi bato ebele kilelo biso toza kilelo biso toza kilelo ah oui biso toza kilelo mais pourquoi biso sala makambo bango basala te il y a une chose maman j'ai dit so tali na monde na biso ya presse ezala longo ko fingana yes ezana bato nango o ba fingana pour bazala makambo na bango ndenge bayebana oui mais à cachette bayoka na bango donc biso kan internet toyoka na ate mais na cause toyoka na ba journaliste ba jouer un rôle molo comme ba musicien moi je te dis bako créer bezinga avant dana batouana na ko tanga ba kombote na yebi bango mo ebi menga pe na yebiti musupe le kana na misu nanga de vejour qui va créer ba bezi mikolo nga na ofinga nga na mona musicien je vous dis la vérité abenga moura de la presse mikolo naza na beste finganga moi je te dis finganga mais ce que oya monde ya batu ya théâtre batu ya maboke et comme siko nde mate mais bambenga ba star ya lokola nga na loba elo mo boy il y a d'autres journalistes ba leka na TV non nga na star lokola nga mama jitno ba nga na za la star nga pe na za star ba eto na biso bokomi ce n'est pas moi qui parle je ne suis pas star na lobango qui est star dans le banaza star oui nga naza mopandisa yes na eko talisa bino na eko lakisa bino nazo lobela bino naza moumbu ya star naza kutu moumbu ya star voilà siko na comme star ndeni parce que biso na ba comédien na ba artiste comédien to ndenge to tambola kanzela moko
voilà toza makambo ndenge mo mais bango bakoma komemela ngo kozala artiste ce n'est pas dit que il faut ça la n'importe quoi. Cela veut dire cela veut dire que toza ba artiste ba musicien bazali ba artiste comédien bazali ba cordonnier ba artiste ba peintre bazali ba artiste yango zo combler nyonso sokoda voilà to sali publicité na bino te mais bwana kat OK otie moi couleur moko na maison moko boye sokoda razawana Maman, quand on a ma politique, moi à part ça, par rapport à ma ils ont un site moko ils ont maluko na c'est les 10 ans ba sombela ngo président azui lango baptiste c'est ils ont déjà bientôt ba lancer bata théâtre ba sali bango bata théâtre te ba artiste je dis ba artiste tout comédien, musicien, oyo ba se retrouver en invité ba opesa bango kuna bazotongela bango bandako ba kosela bango bopite bo mona ba ba ke vendre kuneti vous comprenez de fait kuna ba juili ba artiste ni sota ba peintre ba ozala kuna mais problème na biso o ezo le kana mboka na biso ezali kambo moko mama jidite oya ba artiste na biso yo tunaka ba question na yo ba réponse ezebele eza bongo yo soko tuni ba question ngana ko peso ba réponse e longo bani po ngana zalaka na katikati église au milieu du village mais pour na fachi beton na changer face tantôt à moi mai tantôt comme moi moto te la comme moto te pena na face lui pourquoi total qui intérêt peuple congolais c'est ça donc on a comprendre que na musala na mona moins intérêt peuple congolais ndo monde côté on a ba simbarate mais yo tuna ba question par rapport ya solo actualité penza ezali ko dominer ezali liwaya tiana to fanda ki yo moko monaka to moni ya Gabriel ala kisibiso bilili Gabriel Belleville na mwana oyo Aïda notre sœur na hôpital ya awa ya Saint-Joseph balobi Diana piqué crise famille yango moko ya Diane nde babengi mais à ma grande surprise famille ya Diane on ebenga ki ya Gabriel kaka yango lisusu comme côté le ya Gabriel oh yenda zali à la cause ya liwa ya Diane et pourtant il y a beaucoup de choses maman tata kaka tokota maman je dis maman au moni ba artiste en tozala na bango to mona bango pe Marc la Duchesse a été kolobelo komoko il y a même pas un mois. Je voulais parler sur ça. Bauti ko ningisa awa. Bauti ko traiter Marc la Duchesse na ndenge tout. Notre concert nani moi nani Fivette Mayama. Bakanga qui même na ya Gabi sur ça. À côté qui même nini ya kende. Alali na parquet akala. Alali même na parquet pour na actualité au lieu tout ça. Il y a une chose. Na côté la ni Gabriel ni notre sœur pauvre mais problème est anini bango na bango bayeba je dis tout le monde toza bonga to yebani oui vous comprenez tant moi ko za micro yo ko memango pa na nga obi ki mama tanya par rapport azanani voilà donc bango na bango bayeba parce que ba travailler ensemble ba umeli ba ganga na za ba image mususu na téléphone nga ba théâtre ya kala na tano kutu wana kutu na oyeba ngabi donc théâtre on a ça la fione za kande bien parce que ça ba tumsu totala beba ko ça ozo yeba ko ozo reconnaître et penza bien théâtre mo ba salaka na ça même la vidéo on est tout na retrouver moi théâtre mo ba salaka o bazalaka Joël ba benga Joël wa dindaka na mai net soki wana Joël Diana izaka nze moko ya wera te bazaki ba danseuse ya bébé bazaka ba danseuse bazo bina voilà balata biko mikusa na kutra ndo kansa ki eza répétition wera son obi ke ngana yako mona ndene na ko tala video ngabi ezaka nde Diana wana za promesse alati mo elamba moko noir bo te alataki eloko mukuse na pantalon libumi bana na Joao na yako koponga bi na yako tala pièce mususu ba peska ya kala na yemo na sou pièce moko bui bazalaka ba danseuse na nani oyo wa lobi ka zo sombele cercle na bosani kutu na bosani je vais me rappeler yenda zaki kwa président ya orchestre ezaki nani kasi nani ezaka onani ndezaka président orchestre ezaki Mbadi Osombo te Mbadi Osombo yako tika bana na epululu nani mtazaka président orchestre ki te mtako ti wana ezaki de Londres mtazaki président orchestre na ekota na video ngabi
donc nani pas aka na vidéo wana nani veut dire que pona koloba so pesa des exemples za pona nini babanda kala bayebani ba vie na bango bayebi ndenge batambola mama Judith bande ko bolimbisanga toujours critiquer toujours lobaka oui est-ce que yebi que lelo ba artiste nyonso comédien ba comment ba journaliste oh mais moi je parle sur ça OK mais moi je parle sur ça au monde na matanga mama Chako toyoka soni ozana yo mona nga ba bloro ba artiste wana kenda kate mama je tobi pourquoi toyebi ke bango nde ba profeto yo otala bino mais yo ko tia mutu micro zelo nga tie mupanzi ye moko zo wela ba vie ye moko zo linga za asa cible déjà ba tuna ya ko tia bango micro asa na ba vie na ye pas zo wela toi to simbika mo mke bazana ba vie na bango o basala surtout ba trop ba producteur o bozalaka kala ba Rémi banani bino tout bolingi sans critiquer bino tina mabe pour na bino ti toujours ça la ka analyse bima na ba producteur wana ba wela ba producteur wana ba wela bango de comment qui penza ko yaya au mona penza ko artiste alingi yenda zo atam sous 5 tableaux 10 tableaux producteur ana soka yeso ki ye wana zate veji ba simbela kango bakisi ba kotela ngo bonganga bango na bango ba yebani pour kazala na ba tableau ebele zolozo na ye ye fois ala wana bisadi dia ye fois ala na Rémi nani Rémi Zola Rémi nani donc c'est comme non na viens Rémi na pesi ombo de skozali yazawana boy yaza fejo alinga na ba tableau nyonso babanda mabe banda kala eza kilelo te ba mabe ko salana e banda kala yo bimina yo bimi bango pe ba producteur ngo bazaki soki ba yeso ka bengisi au hôtel lo ba bengisi au hôtel to yo zo ken musu soit remplacer siko e koma ki ke o soka yebika bimaka na producteur oya kosala taki akoselema veju ba makambo ya kokoselo ebandi bango lelo te ya kosala nanga mabe batikala kolingana bango na bango te siko mama nani yebisa ngai totika ka génération ya ba Gabriel ba Diano ba otokende ba tiso ba Dadi Ditambala ba Pululu yebisa nani oya zala stabilité zali azate soko lobi ke Bellevue aza stable il y a beaucoup de choses à cacher. Onga na uti loba te ba étoile na biso ce que nga na lobi je n'ai rien dit biso tozo teta kaka na mama Tanya vejo stabilité ya moi si de on ezaka valeur ezanda kwa libala je vous l'offre ezanda kwa libala boyoki parce que tant ko loba nga oza na mbongo ebele oza boye oza la patronat ndakwa libala si siko oza na libala malonga te oloba nozela nini po balo bando bota bana no sala foyer nao yaya biso na génération na biso toza na ba yaya oyo bazala banda musala oyo avant nous lelo bazala banda kama bala ba mama bazali no pese exemple oyo azala idole nanga mama Chantal Kanyembo ngasi ko mami ilela. On se comprend. C'est ma grande, c'est ma idole à moi. Partout je parle. La grande sœur, je t'aime beaucoup. Maman Chantal Wana lelo zawapi. C'est une femme mariée. A chapé mutu lelo na makamba mboka. On se comprend. Topé si exemple loko la Laura Tendance. Yes. Avant na zaso nota Laura Tendance. Tobo yangote. Mais autant que dans le monde des journalistes, il y a des journalistes au bakende ba bala pe basala la vie na bongo ba vanda. Na ba comédien tout na comédien nini bien comédien nini oyo. Surtout ya basi soto ope basala moi kombo te ba obe basala bena kombo to yebi bango nanya bala azati non to ngolo kwa ici c'est une belle fille c'est une jolie dame c'est une grande dame elle est jolie en plus elle se respecte na qui personnalité là yé parce que façon ici là pourquoi balade ba 40 quelque déjà je m'excuse je ne sais pas c'est une grande sœur pour nous mais pourquoi zo balade to ko lo batek li bala mutape sa ngonza mais yo pe mutu faut en avoir est-ce que ba candidat bazate on se comprend biso kutu babano to yesima lelo boto mekika ko cha mutu be pa moi mobala monani a positionner yo obali pe vanda na made musala na mais pourquoi pas bango maman ba yebani ezala Gabriel ezalo parce que bimi fifi ole ka via
so totali histoire ya Fifi nga nalandaki histoire ya Fifi. Fifi na garçon wana Hervé babandi depuis 2012. Na garçon wana o akoti sidia na mabele. Voilà. Ah, babandi banda 2012 na garçon na Hervé. Fifi na Diane bazalaka ba master ya makasi. Bazalaka ba mi intime. Bazalaka veut dire comme des alarati. Bozala tourno bi ke yo kangama na o ndeto yeba biso nyoso sila na sili bano kangama. Mais to robeta pe lisolo pourquoi bakabwana to luka to yeba. Ça chauffe nos étoiles. Vous comprenez? Ah. To yebi ke exil nan bakabwa bakangama bango pe bande ko kangama bango mibali. Mais Hervé wana garçon Hervé azalaka mobali ya Fifi. Azalaka mobali. Kwa kenda na tirki wana. Azalaka mobali depuis 2012. Mais histoire azalaka mobali 2012. Lisola Diane na garçon Hervé et kobima 2019. Oh là là. Ce qu'on a bango mibali na sani moninge coup d'état. Mais Diane bolimbisa biso tolobi molimo ne pe mana Kenya. Vérité. Tango mabe ezali sengeli toloba mabe. Bo empêchera biso te bato maboke s'il te plaît. Siko ya Gabriel comme on est koti poa. Yango nde likambu mama loba. Poala. Ya Gabi tumba. Makam yai otumba nini? Eh Gabi. Omoni biloba oyo bla. Sanga mona ki ke Diane azobima na moi. Omoni bato mususu ça fait aussi mal ma chérie. Si on a batanye fallait qu'il y a Gabi afanda kimia. Voilà. Ton ami bosala ba buzo balaji. Bot pa kona ba poto. Abima na mono lo baté. Donc on a l'obité, il y a deux choses. Il y a deux choses parfois ya. Toza ba parole. Moi nanga kosa lelo ke pana yo Judith. Vous comprenez? Nakomoni loko moko boye ya mwana na ngala mwana na yo comme to yeba non tala réseaux sociaux eska ba ko résoudre ba problème non au moins que loko memeli ya Gabi Kulusu o ya memeli le bata Kamel Odia mema nkolo ayeko mema nkolo na likambo yo a ezangela mutu na makolo vous comprenez yaya obi pourquoi parce que biloba tanga mona ki ke Diane azobima na mwana na ye mobali mais Diane aza camarade na master na asa master na pe yebe ke Diane na otu bota na garçon moko boye mobali wana ta koma kozwa en charge azala na epona ko bebisa muninga makamute ako ko leka na réseaux sociaux te total makamonda ti ba ba artiste ni neni eloko to nani gakuyela koloba ebeta mamonda ntie Tanya s'il vous plaît c'est là-bas étoile na biso bazana besoin pizza place wana bakota yo lobi ke ya Gabi atako amona ki Diane azobima na mwana na ya Gabi alingaki alika na réseaux sociaux te voilà mais soki na kilelo nyonso parce que Diane alikaka na réseaux sociaux parce que ko beba na ya Gabi na Diane bandika na bomwana na mwana na été babanda déjà ba kiranki na bango asese kasi ya Gabi alingaka sa produit ba neko welati mais que ça mi balango mi ba produit ba neko mwana ngana loba te répondre na lobité ya mona zo loba par rapport à ça selon moi ba réflexion nanga et puis ça va faire et puis ça foyer ba nanga la mokili kozala bien na ba garder ba bonne relation maman Judith ngate na za bona kozo na problème na ko mona likambo na on s'est retiré mais na comme monsieur n'imité on se comprend ce qui na la bongo pourquoi pour na ya Gabi na bongo pourquoi aye moto zala boye jitinga ko salo likambo oyebi que moi j'ai un mari nataka na mari pembeni moi je sais que tu es un Joe oui nabi ko za mobali moko bo yo chaka motema et puis déjà Diane nerveux d'aba bota qui va zaidi na mwana on se comprend maman sikoyo tango zui sikoyo tango sikoyo ozui sikoyo mama kambuana omemio na jusqu'au makambu na yo na mimo na réseaux sociaux pour na baby sur bien pour na bonisi na baby saka nyonso ko salinga parce que temna salo mabete parce que ba grave na salo ezati na bomio to sana bomoyi yesu kutu mona nzambe bat basala mabe et ça bato baliaka na bango vous comprenez alors il faut to sala makampe le ko la bana nzambe vous comprenez yesu kutu bato aliaka na bango kabona bango map ba okufa nzala bimisi map balie basala mabe bongo yo muntu. Donc à des fois dans la vie il faut qu'on vende un peu côté na makamso koloba mutu lokola nga na bengo maman Judith yaka to vanda non to so ay maman
yo master ko benga ngate parce que ebike monde wana eza monde minene monde wana eza monde ya kiranking eza monde mo déjà bazala bien te bazala déjà ba problème na yango na lobité par rapport yango nazo lobati mage yango na lobité ko sala ba problème tozala wana selonga tokoza ba problème tozala ngo na yo j'ai dit na yebi kozana mutu mo cha mutema mutu anazo ko en charge na ko le kanga réseaux sociaux parce que o ngana loba lo kona yebani mukimo bimine so yo kanga et puis e comme ya pa mobali na tu vois là où moi je suis parce que ozomona te ke mingi pe nataka ka mibali ya poto monte ke mibali ya poto pe amo boende bazo kotisa kufa te mibali ya poto baza na problème te non kokima ngono mo muke c'est là il faut répondre base nyonso ya guerre bato ya théâtre ya bato ba chroniqueuse eza mibali ya poto te eza mibali ya poto te Tania faut répondre kasi nazo répondre te eza mibali ya poto na mibali ya poto te pourquoi est-ce que biki basi pe ya mabe na kati ya mboka na biso baza na kisa pe baza na yebi kasi donc veut dire que eza éducation à mutu eza mobali musu aza na poto azoluka pena mwasi mobali amekaka mobali asimbaka partout parce que azoluka mutu akovanda na ye mama ozo comprendre azoluka mobali mwasi akovanda na ye mais abandaka pa Karine tanga moni ke mobali alukaka akute loka malamu epa na yo soka moni loka azoluka osani bovanda c'est pas dit que mibala poto ba mais ba osa biso ba double non problème eza que eza problème d'éducation et comme biso basi au moins ba journaliste belé ba la sabibala ba ba TV tu le pourquoi pas za la bango 10 et belé bien tapé basa la bango mipi bien tapé donc quoi ngani na za nga bomba mobali na ngati na bomba ka mobali na ngati ozo comprendre parce que mutu nyonso yeba déjà que oza occupé mobali na nga na za marié ah oui mais il y a d'autres femmes qui sont mariées baza ba fiancées nga na yebi journaliste mo boti ko prédoter ba tu pena ko doter ba tu pesa asi ngata na ko na dingi ba caméra za ngati Nini? Qu'est-ce que tu caméra ça? Au contraire, ça honneur. T'es à boya qui peut être casé ni balé beli. Donc moi ba code kangama. Voilà. Moi ba chide kangama. Western. Ba otika la kana mutu moko. Voilà. Et simbate. Moi je préfère. On se comprend maman na place naza. Tango mobile ya grâce te metam na mais c'est pas zo. Tango sali que na Karine simbite. Le thème en recherche. Asani. Bakuta alingana ni te que grâce te na o na kanende bazalaka ensemble nde bazo tambola te. Grâce tant après tant que Canada ne va pas écouter na ba kolingana amoni ke comportement et puis une chose tala yo ba ka mibala poto ça m'a fait ce exemple moni grâce tant ba ko créer base o ya dacosta zaki base ba sala ki na on se comprend et bimi ba sala la grâce des messieurs belé c'est une lesbienne azala ka lesbienne azala ka boye tala makambo na tenge bima moi j'étais là mais la fille répondait moi j'ai mon mari j'ai mon fiancé c'est là après 2 semaines mais c'est pas un copé c'est pas de fiancé mais wana réseaux sociaux fingi ndumba lesbienne et tout batota grâce à mon sorte tout tu comprends pour na ye mobile nende ba yeba ki moi si na ye o les deux ans on se comprend mais après 2 semaines avec au tchèba de fiançailles après le babalani mais t'as un parcours ya pense oui exemple na ba film susu à l'écap na bango au moins les réseaux sociaux et ça na koloba et ça terrain moko boye nzambe vraiment asimba muta sala réseaux sociaux tozongi na sujet na biso poto chité wana toki côté ba pasisa moto tozongi peut-être pas bato maboke mingi tozana ndeko na biso moweyi balobi ete respect na baweyi mingi na koloba ete molimo na epema na kimia parce que ezali nzela na biso nyonso tokoleka mutu moko ta otikala libela mais tobosana te tango toza awa na sena moi tobongisa nzela na biso tobongisa réputation na biso parce que o tozosala lelo ekolanda biso même na matanga je regrette d'abord parce que lobby ba comédien bazaki na réunion mais guerre eleki ya kosakana te na milangi esali soni bo mekana ko doser bo changer poto chité mama likambo ya Gabriel na Diane ekosila ndenge no contre réseau ya makasi na éviter kasi on a lobeti bilo lobati ya Gabriel on meme kulusu elonzo bo mai bilo balo kasi bilo lobati ekulusu nya ko memango yango na pesa que exemple ngana koza na likam na yo na yebi ke to lia to mele sika mako ba biloko to ko beba na lelo jidi me futo yeba ka to lia to mela e mo futo zongaka tanga mone ke mwana na yazo bima na master na ye bonka binga master na ye aso loba na te angaka tini lota maloba tanya zela nano moni loko wana to tika ba abonné na biso na suspense te tala tanya yo boti mwana na yo ngana moni mwana na ndenga zokola ozolanda
eza pete ke biso nyonso toza bafemme ata toza femme kasi yokana mtema mana nayebi ke bango nyonso nazo affirme te parce que eza réseaux sociaux bakoloba kelakisa bapreuve non bana ya baninga tozoloba tozopesa ye moko gabriel ndenge azali mibali boni ya bima na bango ya bana mike na kati ya bagroupe mais non tu vois là où moi je suis ntango omonaki bongo eza bajile nini bosalangaka ozo comprendre il fallait kobenga moninga be kokebisa na musika kobenga te na téléphone ke kolekanga na réseaux sociaux alors réseaux sociaux moni kote memi gabriel abimi ndoki ozo comprendre abimi ndoki mpona boya yango moninga na babilobaloba donc moko na ye moko ebonisi eza biloko bolobanaka bino na bosalaka bino na bino ya meme kulusu soti benga mwana ovandisa ye tika mama wana aza mama ozozwa malédiction etalisa mwana mwana asali yango po bon mama po bande kosala yango ozwaka mibala bala miki yoka bona ndako yabe mwana asali yango qu'est-ce que ezazani bon ce qui ye gabriel abima mpe na butu moko boya diane yango nde nabitika na pouve po diane akufi soki akoloba mpe alingaka aloba parce que diane c'était une fille andoloba ne ebelebelebele andoloba bébé en tout cas c'était une fille que non c'est une dame que j'appréciais beaucoup na olinga yemi azaka tellement na mabe na ye mais koloba et azaka douce on se comprend yaya tango yo monaki ndenge wana yo ibima bepe oyo gabriel oyo asalaka diane toyebi yango te entre parenthèses c'est ça le problème gabriel mibali boni ya bana mike ya bima na bango toyebi yango toyebi via ya gabi ye moko aza na vine ya tanda ko pena rezo ta ya gabi ninga nzana alakisaki yazala ne numba ando ba bomba identité na été so yebisanga na minicho moi tozala bon moi j'ai un petit garçon nga na mwana nga 12 ans va nkina ndako tant non ça ba bêtise moi na nga omona conseil ok musika ta yaka pona mama jiti babi kinga na mima bala mike tant na olinga bala mike moi na nga so mona olinga bana ba garçon ba âge na sa nini mona ngo ça normal c'est l'éducation mona ngo ça demande nga pe na ko bimana camarade ya mama où est mal ameme kulus il fallait pas ameme on a réseaux sociaux tant il y a ne bana ko ça ba bêtise bana on a réseaux sociaux ta ba meme bala bana mike on a meme réseaux sociaux pourquoi ya moi ne fa meme on a réseaux sociaux on meme kulus ko meme kulus na tina suka te akomema kulus tina suka te balandi faut aboma moto il faut to boma moto ya moto ko boma mate déjà peli muta kufi boma moto ni mutaza ko bongo dina kufi pona ya gabi te kasi te mama yo mais non connaît les photos boya ya dina kufi pona ya gabi te cause ya pourquoi biloba pourquoi est-ce que Diane na ba succès nyonso asali na YouTube nazo tuna pe ba abonné na biso ba itwa na biso ba abonné ya Jika TV na ba succès nyonso Diane asali na YouTube na sankombo ko kiende na ba zonzing o Diane asali azalaki ata na mwa ligablo moko boye teke lelo so naza na mobali te na kosimba mana koyeka ya ba yo sutuka siko ngomba ono twa ba journaliste bazala mayeli te bango te bango to ba journaliste bango lulanda ya mbonga YouTube balandi biso ti na YouTube bazala mayele te bango ba ko sutuka siko te biso biso ti miko te bango to basimi miko ngam ko na mona papa masasa so miko lekela ngai vie masasi na ba vie masasi bina asibela miko tu na keso ka sabe c'est mon vie ne touche pas c'est mon oncle maman ne ton oncle bien sûr le rose mais oui tant na mona bi l'accès vidéo vieka bamba tika miko omoni miko na yelo yo za na miko na mona osimba miko tu na pe question na so ba bola mutu gabi nyoke simba vie na nga po nini maman ngana zo loba o vite elekela ngai vieka bamba osopi tala il y a des gens oh tali ki to kwa ba veka bamba bazala lokola ba icon akoma tina niveau akosa la chaîne YouTube a créé batu via ka bamba mutu mako sima micro te en tout cas yebisa ye ngana salele misa na oyamba e veka bamba mon vieux tika vie black pas vie je te dis mon papa tika ka bamba na salle toujours na mono sima micro tu na question on quand tu malili gabi vieux opère comme journaliste vieux opère comme na mbonga kanya nini na vieux na toleka ko simba te ko te père na ngai non simba nyoso na ramasser mon vieux chroniqueur chroniqueur tala na mona na nini papa ya mama Chako na mona pe basi ko sa pa non skabi vieux ce micro ye bane veju omoni ba producteur ba kosaka bango ebele ba parce que to ce qui me wait mais qu'est-ce qu'il dit na ofanda akota ko c'est là où j'ai dit yango moni na tuna ki to sata to seki makamba ya kabamba et puis ne bazaro ya passa
bacomédien balinganaka te mama chiti bazala bakomaka surtout makama mama olive oyo ya jour mosusu tobandeka makama mama olive kaka nde bakenda mpa mama olive wana bazalaka baponanaka tala omoni makambo eleki epa diane est-ce oyebile pourquoi exil na nani bakabwana lobango po tosukisa baetoile tokomi na suka aloba kaka eza ka film mo bakenda kosala na Dubaï basérie ezaki artiste moko ya groupe Simba kofaka Yamado moi-même je étais là l'histoire que je dis nga na discuter même na sila na interview na ko interviewer ye sala mo discussion pour tout ça la question autour surtout yo ki photo tout to bomba te basala ka film mo na Dubaï bazaka ba Batista bazaka ba nani moi so nani azaka o ba uchikolo bazwa moi si ya nani ya show Christian Sugar comme nani na bosa ni ko mona moi sanjo mikiba na pe théâtre kala oyo basala théâtre ninyo oyo mona poto mona London mona Angola yo kana surtout so akenda milieu soki ya mbwa nzambe bino nzamba ko tuna bino boya ko yokisa bandeko na biso pasi bobomisi bango poni ba mona na bino ya mabe wana soki yebwa mbwa soki yebwa mbwa yo kana pe sute makenda wapi mama ngado yeba te ba ngoti foto tuna ne bango Freddy soki Freddy liye soki liyebo soki Freddy liye envoie le foutu la liyebo théâtre mo basalaka boye azoya likoba ndeko bi abinisa bango nzambe na lola ozo comprendre bakenda wapi basala théâtre wana ezaki film moko bakende kosa soki muta podi zolambwa te film moko na beteli solo film wana basalaka ngo zaka na Dubai fi wana pe na beteli solo azalaka basalaka ba artiste belé basalaka ba Fatou Kayembe basalaka ngo na Dubai ba artiste bazalaka ba artiste belé siko film wana mutazwaka ngo Charles c'était maman Olive ezalaka prévu ba voyager ba benga sila na Tunisia pour ebiki basaka bango mibale wapi exil ba bomba histoire oyo mon histoire oyo bakunda yango ozo comprendre wapi ote azate azana déplacement moi bacha kombo ya exil na kati ezate une chose grave avant la journée muto vandi boy baza ko master balianaka baliepe ba meli ensemble na pokwa boye ici la yoka ke si la voyager à que Dubaï tournage ici c'est une fille elle parle pas beaucoup mais là on sait pas là ici les alanines na matanga ya mado na yepa ici na tuni ici ngabi boni relation de qui on a mado à répondre pe na mikono to na bonne relation et tout ngabi mais tozo mono yo moko to moni li passe na hôtel abi non ngana yaki mo akimi yango oh là là na yaki mo retard on a ko garder voilà apparence voilà na yaki mo retard on se dit que ici abaki sagement na kenda na tia si yo na bibi loba na tia si la micro na tourner même test pour chose ça ba soni ngaka to kundula kali wala binga cop na biso oui po te biki to zala to mona bino ya biso ta bango ba récupérer yango mais ezaka ya biso to yena tie micro na tourner même question faut mona sila boniko bozaka ba soni so yebeni nango boniko yebani azakuna kene ko tu na vani ngabi ngabi te yebo na bonoza na exil te na kati na kamera on se comprendre vitu makambu ba mama Olive oyo kaka ndenge bakendaka kingakati wana opusana te baponanaka baliste na katikati baza na mutu oyo asalaka liste soki alobi ke oyo akokota Bellevue soki asali liste alobi yo soki alobi yo ye bakoma babra mama Olive bazo bato mosusu bosouffrance bozo botya bango pembeni ntango diana azobela biso tozala biso nyonso na bashaka kongo tolobi ke diana azobela fo tosala bémission fo koluka kobela mais bango bakenda mpa mama Olive eloni ezangaki bayebisa mais na nsima nango boya kofinga shaka kongo baloboloba ke shaka kongo aza moyibi mais quelque façon moto azosala malamu fo toyebango Bellevue ayebaki ke diana asali appliqué crise asali AVC dans l'hôpital sila ayebaki yango bango tout bazalaka la mama Olive bayebaki yango nani oyo déjà betelaki milolo kuna bakende kosunga moyembi mais basalaki ba vidéo ba tozozela bino na matango oyo tomona bino boya soki balengeni kolobano kuna tetanya po toso koma na biso na barando balingi biso te balobi ba chroniqueuse balingi bango te bango mo ba bando sa ba mission na bango yo basala bango ba mo ave biso te biso to fula bango ti tala caméra to komi na suka n'importe quoi liloba ya suka to kozonga lisusu
mais ça suka c'est tout pour na matanga de kona biso tiani artiste comédien le no senga la bino eza boyokana bol créer na bolingo bozonga na papa pasteur de la foi benga ka bino oh mondadi tanga benga ka bino respect papa apesa ka prophétie mais c'est pas dire que ce qu'apesa ki prophétie sur nzamba lobby ce qui est bon. Je me rappelle na banda ko tourner en direct na stade na terrain ya Bouddha Nzambe kanisa ba comédien voilà il y avait beaucoup ba kritikaka papa même na ba TV ye nani aloba to okufa te Nzambe kanisa ba comédien où sommes nous une année après Nzamba koloba Nzamba ko sakate Nzamba koloba po esala mate bandeko na ngai ye moko fusa mabolongo tie parce que prophétie zaki en général vous comprendre na osenga na ba artiste boluka non le pasteur de la foi bo vandi si bo tuni Nzamba lobaki nini pour na biso ba comédien parce que bon néglige ba musala Nzambe te parce que ta bonne ko jouer na pasteur de la foi malgré pas na ba ndonzi na bino mais ade ko sala différent et ben dès qu'on l'a kisaki au sala autrement ba rôle nyoso atika ko sala rôle taza la chege atika ko sala rôle te veut dire ande ko la kisa identité oh yaza lokola ya gabi la saki identité na za rani ndumba belvi abimaka na identité mwana mawale la mingi donc ici la bimaka na identité aza fimo ka solo bien veut dire baza ba rôle na bango ba jouer alors en tout cas nous senga na bino bozonga non pas pasteur de la foi azanzambe te mais azala na bino ba comédien ah oui tangu message yé donc veut dire yaza lokola message de quoi lumière on a venu ba comédien pour message yé qui parle beaucoup de tout Nzamba lobaka vraiment to sala nini parce que ce n'est plus normal ba musicien ba ku fara difficulté biso to ba journaliste to le raté to le na biso te en tout cas to le raté moni ce que biso na bino bana batambola bien bo sosula botique la biso musa na biso bino bozo na musa na bino maboke c'est tout message na ko pesa bango. Merci beaucoup Tania Mama Béton moi c'est Abatou vraiment topesi matondo pona kondima caméra na biso ya Jika télévision merci beaucoup na baito na biso balandi na biso mingi ya kolobezali tokozongela Mama Tania matanga ya Diane ebimité tokozala na ye cette fois-ci bokomona Jika lobby samedi et pas ya Diane Jika kozala oui Jika akozala en personne et boyebi ke place Jika zalaka ça chauffe. Place Tanyaza, ça chauffe, il y a du sérieux. N'oublie pas, on sera là. Oh famille, on y toko zalawana. Parce que les lois sont pas comme on a bien kenda. Et zalaki parce que Tanya moko zalawana, Judith moko zalawana. Abonnez seulement. Pour soutenir nga, il faut qu'on s'abonne. Pour l'ingangana kende liboso, il faut qu'on s'abonne. Parce que boebi musala Jika salaka. Jika finga kate apesa conseil. Partagez ba commentaire soto lobi mabe bokomela biso soto lobi kitoko bokomela biso et partagez. Merci beaucoup na Mardoché azaki na simabilili merci na équipe mobimba ya Jika télévision boza ebele moyen na pesa bino bambote ezate ba obalinganga bwana motema soki Yesu Masia Nazareth azongite tokutani balasima je vous love bye bye bye